Ouais, bonjour chers internautes. En tout cas, beaucoup tabo partager, beaucoup liker tous en direct. Vous allez jamais dessus. Dans la grande découverte, vous allez jamais dessus. Quand on a l'obéla abino, quand on a l'oba dans la grande découverte, muto nyoso à côté dans la grande découverte, azala jamais dessus. Dans la pessimno bambo tebele. Bino bat bolinga biso boza partout dans le monde. En tout cas, soto bito tanga ba kombo toke musika vraiment. Na otanga ba kombo te bino mo bomi yebi o bino bozali. En tout cas, na sengi bino boko tabo partager boko zala jamais déci. Nazan invité nanga en tout cas boye bien vraiment. Nga benga ka la reine de l'internet. Wa ye bani apesa ka makambu ayaka na ba vérité. Donc, ce qui est dans ma cambo, c'est que la mamba solo. Namonia Koti. Bonjour, maman. Bonjour. Boni. Bien, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons fait sa paiement. Ok. Semaine Yassika. Na combo na Yesu, merci. Na paiement, on peut sa paiement. Abani na biso banda bo mona tia komi na biso lelo. Ba misusu bazo kende, mais biso na mawana ye toujours continuer. Na on profiter pe na pesa pasteur nanga Alphonse Kayenga bambote ebele na église Sion na Kimbondo wana. Toza na séminaire na biso l'impact du sang et banda 17 du 10 au 17 dans 7 jours à la présence de Dieu na Kimbondo. Donc voilà. Assemblée la Maniga sambela nae bino mo boyoki en tout cas boko talo to zamino pena temps belete biso émission na biso ezala tam sous 20 ou 15 minutes maniki le to zo temps belete le to lobela makambo ya musicien na biso nani Sankara. J'espère que yo yebi makambo zo le kan internet lokwa yo oye barapinza makambo eleka kan internet A à Z toza posa expliquer biso eza nini pona Sankara. Sankara a un problème de Sankara ezaka ba finga i papa na ewera ne bato bazol ba Sankara bazo tinda e afinga bato na zo kamwa bango siko Sankara tanga bana ko finga bato ya Zakari mutanda tinda e po Sankara Zakari oyebi ke Sankara fingila bato belé son excellence mais mon kile ebi ke bazo tinda e ko tinda ceux qui ba fingi papa abino pour yo répondre ba osinga mikana na commune Sankara azo répondre parce que koloba ke non na sala mutu kwa c'est pas bien. Est-ce que mutu ya mutu ko sala mutu sala mutu za nzambe na biso, tu vois. Donc ba propos ya honorable Ezaki bien té au lieu à s'excuser à continuer qui sous deuxième vidéo ndi baba bana to monika Sankara mutu ofinga te Odile Manzaka ofinga. Mais si tant au monique non au salé le maman mabe et le reboma sur africain tant na salé le mabe et zemuto et le non ça non s'excuser oui la ko s'excuser il y a honorable comme qui tsandeni Sankara zablé qui passe yo fingi wera pas honorable Zakara finga wera finga Sankara ta finga wera Sankara nde ba fingi papa na bango yango ya yo ça réplique muto ya fingaki akwate na malobele kana ki na lekana na maloba mais to luka terrain d'attente. Mais pourquoi zaïwa sala ngote congolais nde biso sala kate pardon limbisa na lekana na maloba ninge za boye au lieu on dit ma humiliation ya ça qui ka des temps sous des émissions siko ba saeli ata ba 70 émissions te badon so zo mona su oya lo ba ite ba mona kama finga o ba ofinga e bazo finga ina makamso biso to yeba kite bato ya asena bango guerre eza bato bango na yeba ni bien bakena ba copie ya babasi tala Odile Manzaka makamba bimisi. Est-ce que ça respect pour nae jamais t'inquiète comme na niveau moko boye pourquoi lingo kita niveau moko boye pour osambwa donc tout ça sambwa nae dans ata comme na président a osambwa nae kaka pour honorable Zakari Baba pourquoi autant il n'a pas combat. Pourquoi? Ouera c'est ton ami, c'est ton frère. Tant au moni au lobby ma bémo ma lobby les cannes côté na internet. Au salika vidéo ya kolba que noté na zaki na kanda mais wana mutu nanga esani. Siko tala ba niveau ba bêtise. En tout cas, j'espère que binomo bozomona makambozo leka maniki azo expliquer biso binda ce qui est vrai. Ce que maniki concerne Europé c'est tant que honorable na biso Zakari baba baso na makambo yo. Est-ce que selon yo azo komi diminuer ye moko to azo komi matisa na niveau Sankara vraiment Sankara comme baba bêtise na e bakinyo so ba otala partout dans le monde. Le respect comment commence par soi-même.
respectons-nous les uns les autres. On se comprend. Yé ami créer les problèmes yé moko. Pourquoi aïe baki? Ce qui Sankara bana ko finga batu poso ba tango na lingala facile panzana ki. Sankara finga batu bakenda wana. Asaki on pona ACP ça vient na e. Diko ce qui Sankara kuta finga batu pona yé. Et bon pona wera o Sankara pesa kati ba mbote ba sani ne mbote. Ba fleur na ya pesa ngombo. Ba sani ya wera mbote. Mutu pesa ba fleur ya mutu na mbote. Bon so toucher mutu na sani. Silikaza a droit mbo. Quand on pesa kaka. Aluka terrain d'attente et moto ekoufa pour comme l'économie ekoufa. J'espère que ma maman la grande découverte binomo bozolanda bozuba réponse na mino conseil manike za keto luka terrain d'attente moto ekoufa. Ndeto zo kende boeza bien te. Honorable Zakari, j'espère que qui message na. Bana bomba koli. Bana bomba biki na tonton Zakari also na papa Zakari. Soni. Vraiment Soni. Vraiment. Et puis bana bino botso bolingande botinda bana bino ya place mo ko abo swana. Vraiment zo sala passe zo sala bien te makasi bozana bana basi bakoli lobi pe bako lingana bako bana bata donc to éviter loko vraiment to tia kimia. Maman Niki tozana question mususu kotuno selon liwa ya ndeko na biso kotika biso awa. Batu balobi omona nte na matanga pourquoi? Na boya na babuzoba. Babuzoba par rapport à quoi? Amtamta mukusi na boya ba kerel ba te belé bazaki na matanga na bango ileka ati. Mais Angèle Kazaki motona yo ce to landi bien. Oui, azaki mutna sola ne bien. La pauvre ne ke na tie obsèque na chaîne nanga. Tomoni pe. Alors. Ezaka pona ko rendre mémoire et gratitude na ndeto zala ensemble na samoi. Ya on a tie image na tindaki cameraman nanga azaki wana a salle interview image ezali. Mais pour aucune présence nanga na mona eka déjà tant na yaki na butwana na yaki na Crisco mais na batami Nathalie Babilonga après sous na musicien yaki wana ngana esimba te donc elinga créer ka buzoba on a boya ki nanga na 51 ans on a s'apprêter le temps comme 51 levé du corps et salama déjà na boya ki bambwa kela ba ni pona mona makamba na le kakuna ba polo bato ba chaki bambo ba komo déclarer ba polo za mikuse bato na terrain on a mérité ngai contribution na matanga na zui totalité ya matanga na tiango na chaîne nanga. OK, merci. J'espère que ma you ozui et anona concernant matanga. Bon, na lobi boye. Karine azaki na matanga te mais to moni atindi contribution il y a $200 et ça liondeni. Est-ce Karine bon peut-être yango to lo barabotika ko lo ba mingi la bouche. Pe annuler mariage coutumier likolo matanga ya Angelica. Wana lokuta. Wana lokuta, ani na mariage coutumier te lokuta. Atika ko créer bes na comment Angelica te. Oza si que za lokuta ilo remona ni partout atindi ko. Ba soli te ti Angelica kufi. Te yina madame basola ki. Oui basola ka. Pona comment ko tuna nga bioso esa Angelica mtabimisa makambo ekabola biso mbale. Osoza yina madame basola ki. Mais c'est que Karine bolo ba mingi bana mbongo te. Biloko Angelica sala pona yo ko tinda de santé. Bon, volonté na yo quand même otindi, c'est que ça qui na ngwebele, so na ngwebele ngo tindi belé. Donc ça non est loté. Pour yo pene falo sombe Angelica ta cercueil. Même ninga pesi $200 yo pesi te. On a pesa ye bien mutaliambo abana zo bango en charge. Il faut pas zo ngela monnaie wana. Nga bana zo en charge. Abana zo Karine j'attends que filmer ndaka Karine. Ye mutapesa Karine garantie zo ndaka bien. Pe moninga ni le mariage coutumier o batu nyonso ba ozela. Nazo bano tikako anile loté ezate. Asala kasa Angelica bakundi asala mariage coutumier. Bambote belé na maman Rachidi, maman na Rachidi bambote belé si que zwami aux États-Unis. Maniki, tous en lisolo 4x4 ya wenge, pourquoi ba ponis kaka bana ya bandal? Ba boy batu mususi compris na yo na kati. Elo ni esali ke ba pona ka bana bandal, ndenge wenge 4x4 zongi. Bon, nga pe na ebité Amadou Jabinde mutu asali makamna ba vie na ebité po Didier Masela mwana bandal, Ale Makaba mwana bandal, Owe Ranson mwana bandal, JB mwana bandal, Blaise Boula mwana bandal. Na côté ya promotion internet pe toyo ki ba poni bana ya bandal. Bon. Ngai na ebité. O ebité te ko sa sembla te maniki kombo na ezana kati ba poni yo. Donc nde ba poni yo yebisa lo ni salami ke ba pona yo batika presque batu nyonso. Secret no ezani. Te ngai plus ezali pona sala musala bien.
ça la marketing bien pour bitumbe ali bitumbe ezala bato balinga ba combattre ba vie on doit comprendre na début déjà to ba ki ba vie ba réciter mais ndé baso kendele ngamo ku na pesi bango pe chance on doit comprendre martyr ba otondisa na bango po ese loko basi basala ozomona alors bato baso kantane te ko simba te simba nango to kanta ke simba te mende pena baso ba s'entraîner en tout cas ba beta bien entraînement ya makasi yeba joueur ezalaka atatika obeta mais soit banika ko s'entraîner makambo ezongi nango c'est ça. Na la grande découverte bozala jamais déci bino mo boyo ka lisolo wenge 4x4 pas maniqué ko confirmer biso que eza pena confirmer bazui bana bandal ba Didier Masela bango nyonso ba jibe ba wera y compris na ye na 4 en tout cas bozala jamais déci maniki tozongi si moi simana likambo etani matanga ya Angelica ndenge ndeko na biso Sarah Tola afingi ebembe sali ondeni bon Karine pas finga babiet opposant la question anas opposaka wana ezaki ya Karine siko tozongi su na maniki nde tozulaka ya babia c'est ça ko banga te ke moto akufi asa esprit akobimela nga pe na kati ya chambre donc au fond mona bato ba teka molimo na niveau moko ezalaka te atako moto bozaki ni ba problème bo regarde problème po bato wana bato ba fingi yo o renouveler ko finga ye mutasa kufina déjà est-ce que Sarah Tola penda okolo ba na Angelica te parce que yo ba na Angelica a simba mwana te mais mwana simba mi Angelica kufi o tia Angelica vidéo na bazolo na ba coton na zolo na matoyi Angelica kufi yo kutokolo ba te pour quelque part liwa na ye tokolo ba yo yebi pour comment yo tie mutu vidéo na ba coton na zolo ke o tie neti mutakufa après 2 mois mutu na kufi ngana obanga soko ebi combien na sambela po Valdia bika balong jamba ebie na bandaka ko banga Valdia kufa nga binzambe so mwa mobali akatika motema nga vinange ebeba ya ba beta lisolo na komona ndenge musume teke no muso muto ana kufa ezayi univers eza na mibeko batu nyonso ba esprit nyonso bandoka keno yo osimi makila mutu na maboko yo pena otie mutu oswani na ye olobi maloba likoni maloba ne sala meli Sarah bobanga te boza makasi na obanga te. Et puis, Fivette Balela, you est bien Angélique, bando lele bondé, nous bando lele omsu. Bando lele te. Oh, mutu yo yebi bien te, quand na batama mike bonga. On est lekeli bato. Mais oui, lele bondé, on dit que nous soit qui si place moya kufi, yo zo banga yo po kufa. Oh. En tout cas, to banga liwa, to banga bawe, to pesa respect na bawe, bazana ba famille na bango, o batikali na ba douleur makasi koleka. Ceux qui yo et sali opacité pour azande kona ote pour azaike loko te pa na yo batumsusu ezo sala pasi. En tout cas, to banga liwa, po to bi ptika to kendaka te. En tout cas, merci beaucoup Maniki, to bai to zo tembele. Pesi mbote na ngai na Alex Kazembe, balobi univers officiel, agence à survoyager avec sécurité, avec respect. Babi chez Djonga, Toli Atomela, Mena Swamba, celle va produire maintenant comme un uniforme le Kolanga. Oh, bah, so ben Mena Swamba. En tout cas, celle va produire maintenant comme papa Ezali. Oh, ma c'est Georges comme bien. Et puis ça au valeur pour maman Kimarate. Vous savez, pour maman Lula, batum sous-souté comme un Zawadité. Donc voilà, na pesi Mira Okito Motema Junior Okito Bambote Ebele na pesi pe babonné nyonso ya Manique de John Tokos officiel Bambote Ebele na pesi Cresco le voix digital le chef de gang na pesi Mbote Long Jam na pesi Bambote donc to kuta na sumu komso na sengo pe merci na ngo invité. En tout cas, merci beaucoup. Na balandinio sur la grande découverte. Bisike zomi bino boze belé le roi papa Blaise Pelenda Bambote Belé sike zomi yo. Na pesi Rachidi maman na ling Mbote Belé ya mami salam. En tout cas Bambote Belé na loba na la grande découverte boza jamais déci information nyonso. Kande bo senga to zongela. Tozongela yana biso Maniki la reine d'internet tozongelier. J'espère que beaucoup tabo partager bo like boza jamais déci. À la prochaine occasion bisous belé Mitterrand champagne na niveau Luanda Mitterrand kinkela Bambote belé ciao.